Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na kati ya mpasa toza wana pona kobetela bino masolo tala karabiso toza basaleli na bino obino bolobaka yango biso tozo koba toujours kosala toza toujours na kati ya mpasa pona kolakisa bino biloko o ezobotama mokolo na mokolo o biso tozo ya kati na onesika. En tout cas na pesi bambote belé na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva Westwood ya givwa mama Boko bank na kati ya London City na pesi bambote ya trône Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier mère boss maman Doris Fumu na gaz moi ça moté Malamu maman zo sala que la personnalité TV et koba toujours kozala pe kosala mosala kitoko toza déjà na libanda lopango na biso o bazali côté kakande na bisara bino tababate kake na sakite to bandara libanda pe to kotara na kati bomoni toza déjà na avenir ya munene esiko na telemeza avenir monene pe na ngambu toza ja na bapoto esika wapi courant ezali déjà bomona rapo bobenga lisute botuna esika ngo courant ezali to courant ezate courant eza déjà donc sans plus tarder tozo kota ja na kati wana to koti toza déjà na kati ya lupango na biso car ndenge na bisara bino ke biso to tambola biso moté na kati ya la personnalité TV tozara toujours na ba commissionnaire o ba ebi makambo ki toko o ba ebi makambo bien o ba beta na bino masolo pe bo sepela boza décider na bika bato bo mona lelo si bo mona bango déjà bo solo la pe déjà ma deka to bisara bino to bandara pe to suki sarambo kelenge toujours na kati ya la personnalité TV mama commissionnaire au côté déjà na biso o beta na bande ko balanza biso la personnalité TV masolo ya lopango esika to telemi mama kota na biso. Mbote mama. Mbote ye. En tout cas maman na pesi bino mbote. Donc ngai mama dolo o naza mpasa. Ngai nazo sala ke po bino bozala. Donc naza na lopango ngai na mama commissionnaire amone yomoni mama dolo. Nazi tula liboso bobenga kanga na yebisaka bino lopango. So bo pesi mbombo mwana so bo ye do bo mwana lo ka bien pe nazo pesa bino boza pe bien do eza biloko bien. Siko antaki bande ko nanga na niveau kuna bino nyoso na pesi bino mbote bino nyoso. Na lingi pe bosa pe biloko e biso to zala to sepela pe. To dona nga mama dolo nazo benga bino na yebisi bino. Merci. Mama lopango oyo tozo beta masolo nebi ke na mpanzi na nga bomoni pe mama Pati bas ensemble na mama dolo mama lopango ezo mesurer combien de mètres? En tout cas na pesi bino elboso na pesi bino bana poto mbote na ebisaki bino toza kaka awa pona bino tozongi lisusu kaka na kati ya mpasa. En tout cas lopango oyo bozomona ngo ndenge ezali eza na 4e direction okoma prince awa eza nzela munene lopango bozomona longueur eza 22 largeur eza 10 sur mètre bino mo bozomona kaka nde lopango oyo ezali toyebisa bino boya ebele boya kutonga mboka no mais tozomona bozo répondre atane eloko moko te. Maman lopango ngo bati yango combien pe lopango oyo babandi yango 15 à débattre eza likambo ya masolo mutu soki amona ina 12 na maboko boye bakoki kozwa na bango marché et osala malamu po eza lopango moko en tout cas eza principal eza bisika moko ewumela te bino mo bozomona ndenge bazozwa l'image nango poto eza pembeni courant déjà na minute oyo eza déjà janvier courant ezopela mai awa eza bon courant ya SNEL epelaka mais oyo eza courant na biso kala te janvier awa courant oyo ezosala nini ezopela bosala mbangu bana poto boya ebele parce que mapangu ekomata lisusu ke bandeko balandi ya lopango tomoni ke lopango oyo eza terrain vide tozo tambola penza pona kolakisa bino ti na sima ya lopango na biso kaka ndenge toyebisaka na bino mais tomoni pe liboso awa eza na hangar oyo bazali koteka
eza vraiment lopango moko ya malamu tozotambola mpona kolakisa bino lopango ndenge ezaleli kaka ndenge toyebisaka na bino mbokelengi en tout cas awa ezali nsima ya ndako ya ngare oyo bomoni okoki kosomba otongi ndenge yo ozali na ngambu nango eza esika esukeli na mire oyoyo eza mire mpe ya bavoisin déjà kaka ndenge nayebisaka bino mpasa eza déjà esika bato bazofanda bavoisin bazali awa eza toujours nsima a eza mopanzi donc okoki kotonga na ndenge oyo yo olingeli vraiment ndenge yo olingeli tozobenga bino ntango nyonso tozolakisa bino mapango na pasa tozobenga bino parce que koto eza esika moko embouteillage ezalaka te ezalaka te en tout cas bino bato boza libanda mboka oyo oza na kino olingi odeplace en tout cas ozala na problème te e bongo wana ezalaki nsima ya lopango na biso awa tozongi na liboso ya lopango na biso kaka ndenge toyebisaka na bino na sir bozomona bilili esika mire oyo eza na ngambo na ngai ezali esika mpe lopango lisusu ebandeli mpe esuki na mopanzi wana eza déjà clôturé donc eza déjà na 3 mire nango oyo eza clôturé en tout cas soki ozwi esika oyo yo eza kaka okotonga donc otiaka portail en tout cas awa lopango penza ezali ya malamu mama kota lisusu osola na biso mwa lisolo ya mokie tolingi toyeba po bandeko balanza la personnalité TV bango balingaka bayeba nyonso lopango oyo eza na conflit te lopango eza na conflit ndeko na ngai napesi don nazoyebisa bino ntanke bandeko na biso nayebisi bino lopango eza conflit eza lopango moko eza bien eza bavoisin baza pembeni bakoyebisa yo oyo baza pembeni na bandako batongi lopango esomama bavoisin oyo bazali nde bakoyebisa yo mpe bakomona okomona mpo osombi lopango notongi portail témoin de Jéhovah eza afasi makambo nyonso eza oke en tout cas tolini nini kopesa na bandeko na biso bazolanda baza libanda mboka na wetali lopango na biso oyo bazali en tout cas yo pesa bandeko nyonso baza kuna pesa bango donc former bango eza te mbongo ozosala mbongo ezodina mais ntango ozozwa mbongo ozotia na mabele mpe eza likambo nango ya bien lobi okomona importance nango okomona bato nyonso nde bazosoma mapango bavoisin baza pembeni eza mpe sika totemi mpe bazali bazotala bayebi na bao baza na kati ya lopango bayebi ke lopango eza vente makambo nyonso eza oke ke toza na mama ya biso vraiment ya commissionnaire aza na besoin abenga mpenza bandeko na biso baza libanda na bana na bamama abenga bango mais na français po ye vraiment na français en tout cas match eza kitoko mama benga bandeko baza libanda. Oh maman, tu vas parler moi là-bas, je vais à Londres la mise ici. J'ai comparé si tu vas parler moi, viens, va à Londres la longueur. J'ai comparé si tu vas parler moi de sortir pour la maman et de ici. Va entendre moi de sortir pour la porte ici. J'ai comparé ici à Londres, va les payer. Tu vas entendre moi la propre ici. Va parler moi la douane ici. Va à Londres la longueur. L'argent. Wana eza mama dolo en tout cas abengi bino en tout cas boya ebele tozande na posa na bino tozoza no maboko kufongwa car nde tobisaka bino mbokelengi tozokoba toujours na kati pasa kolakisa bino mapangu ezali bongo deuxième parcelle na biso esika wapi bozomona ndako ezali awa eza inachevé eza déjà eloko moko bazoteka donc babandaki déjà kotonga mais basuki na nzela po bazoteka yango tobengi directement mama pati akota aya kopesela biso etali masolo ya lopango o mama beta penza lisolo na bandeko balanza la personnalité na etali lopango ebisa bango ezo mesurer combien de mètres et puis batiango na combien apesi bino lisusu mbote na esa bino toza awa kaka pona bino kosepelisa bino bana poto bozomona kaka lopango na biso ndenge ezali longueur eza 20 largeur eza 10 mètres ndako bozomona eza inachevé eza na 4 chambres en plus eza na magasin na cuisine
lopango nde bozomona boye kolo nango moko abandaki kotonga po aya kokota malgré ça ba problème eyelaka bato possibilité za lisusu te yango wana apesi ba commissionnaire batiango à vendre etekama na nsima eza na annexe moko balocataire mpe baza na kati oyo baza mpona kokengela esika oyo bino moko bozomona ndenge lopango yango ezali eza lopango moko eza ya mindondo te lopango moko eza moko ya kimia eza pe na barankine te eza pe pembeni ya balabala eza pe grandeur eza monene bino mo bozomona image yango ndenge ezali nde bazozwa image nango eza pe bavoisin bozomona bavoisin batongi déjà en tout cas tominga koloba eza te tozoloba kaka boya kotonga botala ndenge bisika yango ezali. Ah déjà awa tozotambola salon yango wana oyo bazozwa déjà image ya salon couloir tozokota déjà na kati ya couloir en plus eza déjà na 2 chambres na babanda kotonga yango na ba WC na kati mais makoki eza lisusu te oyo bozomonana eza ba chambre oyo bazozwa ba image nango bisika moko. Bati lopango yango batiango na combien? Lopango babandi yango 15 000 à débattre mais souka na bango mutu soki abime bango na 12 000 boye en tout cas masolo ekoki koleka nango ekoleka. Bon so mutu abina 12 wana yepe alongola mwa mokie ekolongwa te. En tout cas ekolongwa te parce que nde eza boye eza bisika moko eza passable okoya kaka boye na mutuka na yo okotiti na kati ya lopango eza bisika moko ntoke eza bekuta kiti abandaki yango 20 000 mais tellement za les besoins ya mbongo akomi koluka mutu soki ayina ba 12 000 akoki kozwa na ye mbongo marché kosalama ezaki kati ya ndako ebongo wana botel sebino mopanzi eza pecha na annex moko o bomoni wana eza fermé mutu aluaka déjà place wana yende azawana azotala lopango en tout cas lopango ondenge babi eza na problème ata moko te soki oye nyonso ezalaka lisolo kande nayebisaka na bino ke mwasi liste kutu ya dot bazodiscute ebongo mpona nini te lopango en tout cas vraiment kaka ndenge tozokoba kobenga bino bandeko balandi la personnalité TV boya vraiment ebele boya ebele esika wapi boza jamais desi tozolakisa bino skonde babi ezali 10 mètres sur ma petite élément kuna 10 mètres sur 20 esika onga na telemi awa esika na telemi na ba pelouse oyo eza esika lometi ya lopango na biso ezali na sima na ngeza vraiment déjà na balabala et bongo bisika mama pati atelemi kuna ezali esika lopango na biso esukeli na sur bino bolingaka boye ba penza ba précision on ezaki 10 sur 2 mètres esika oyo to lakisi bino pote bosa nini bomona et bongo kande to bisibino lopango oyo eza penza na principal awa esika na telemi eza vraiment direction moko ya munene o esika okota na mutuka noti na kati ya lopango bandeko balandi la personnalité TV en tout cas tozokoba kobenga bino boya po ba voisin déjà bazali na ba kwenyo so kande na ça no passa ba tongango déjà na kwekuna eza déjà na mayo batu ba otoka yo peso ko lingi okota mai na kati ya lopango na en tout cas eza problème mon côté pour courant eza déjà en tout cas tozobenga bino boya ebele bosala de tosala ka bobenga en tout cas boza jamais desi tozokoba toujours na kati ya mbokelengi na kati ya mpasa kolakisa bino ba parcelle na bino oyo eza bongo 3e parcelle na biso ka nde toyebisaka bino tobandaka mpe tosukisaka tozocontinue toujours na kati ya mpasa wana toza bongo libanda ya lopango owapi bazoteka nayebi ke ntango bomonanga déjà liboso ya lopango moko to na venu cela veut dire eloko eza na nsima nanga bazoteka ngo donc sans plus tarder tozokota ja na kati mpona kobeta masolo na bino elongo kaka ndenge tozoyebisa na bino mpe tozokoba kobenga bino bandeko balandi la personnalité TV bino
nyonso boza libanda mboka en tout cas nayebi ke boza kosepela boza jamais desi esika na telemi eza lumeti esika o lopango na biso ebandi eza esika lopango ebandi pe esuki ti na mire wana o bozomona wana kuna mire ya voisin esika nzete wana ezali eza esika oyo esukiseli lopango na biso en tout cas kande na bisaka bino mbokelengi tozokoba pe ndako o bomoni oyo eza ensemble na lopango na biso eza ensemble sans plus tarder tobenga déjà maman na biso tobeta naye masolo yende ayebisa biso penza ndenge nini lopango na biso ezali atukeza tina sima déjà esiko bozomona bilili wana kande na bisaki bino tina mire wana eza esika limite ya lopango na biso ezali wana ezaki bongo sima to pe bapandi déjà ya ndako na biso na mopandi kuna esika nzete ezali eza esika limite ya lopango na biso esali nini esukeli en tout cas wana eza bongo ba limite ya lopango na biso sans plus tarder tobengi mama na biso yaka déjà mama pati oya tobeta masolo na wetali makambo na biso ya masolo lopango penza mama pati beta na balandi na biso la personnalité TV masolo lopango esika tozali en tout cas nayebisaki bino tozongeli bino lisusu nalobaki toza kaka aka pona bino pona kolakisa bino bisika ya kosomba bino moko bozomona lopango oyo ndenge ezali eza lopango eza munene mais eza lopango bakati yango eza longueur eza 17 largeur eza ba 9 bozomona eza na ndako ya munene eza na 2 chambres salon après na biso batina kati ya lopango oyo babandi yango 12 000 à discuter eza kalika mama solo mutu so amona na 10 000 en tout cas masolo ekoki koleka nango bon so mutu akiti sikwa bi mutu akoki kokita te parce que ndenge eza boye non 8 000 bakoki kozwa te mais tokoki koloba 8 000 bakozwa te eza nango kaka likamuka ya masolo kaka ya kosolola kaka babangelaka apui mopepe na musika te mama lakisa biso siko ba limite esika lopango na biso ezali mama telema penza na ko esika bandeko balanti bamona esika lumeti ya lopango ebandi wana eza bongo esika mama atelemi ezali esika largeur ya lopango na biso ebo siko mama esika atelemi wana tibi esika ya mire wana o tozomona eza esika lopango na biso esuki esika ebandi esika mama telemaki esuki na mire ya ba voisin eza esika lopango na biso esuki na 9 mètres en tout cas ndako o siko bomoni esika oya telemaki wana lisusu eza bongo ti na balabala ya munene esika o wapi okouta na mutuka na yo na libanda okoti nango ti na kati mama ndako o tomoni est-ce que yango pe ezokende na lopango to ndenge nini ndako o bomoni yango pe ezokende eza pe na kati ya vendre parce que eza côté oyo batie borne na bango eza toyebisi bino eza lopango moko mais bakati yango talaka ba difficulté eyelaka bato baoteka yango mpona esengo te yango wana bapréféré bakata côté ya ndako basani bateka po kobima na yo balabala mbala moko. Eza na combien de chambres na kati? En tout cas eza na 2 chambres na salon mais malgré ça salon esilité en tout cas na lobi eza ka likamuka ya possibilité kaka. En tout cas, tozokoba toujours kobenga bino bandeko balandi na moni ke bomoni ndako eza na état moko ya malamu malgré eza inachevé ma eza vraiment na état moko ya malamu eza salon monene eza na 2 chambres déjà oyo batu ba occupaka déjà tout cas tozokoba kobenga bino bandeko balandi la personnalité boya ebele bokozala jamais desi car ndenge tobisaka bino na kati ya la personnalité mboka eza kelengi vraiment mboka eza kelengi wana bozomona déjà nayebi ke courant na mai place oyo ezaka déjà penza malamu ba voisin pe bazali nde nayebisaka bino pasa eza esika oyo batu baza déjà eza mboka te eza esika batu baza déjà tout cas tozobenga bino boye ebele tozozela bino toujours maboko kofunga. Merci na bino nyonso bandeko balandi la personnalité TV nayebi ke bozalaki ebele pona kolanda toujours émission na bino
et l'ongona votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine. Pièce contre pièce, c'est toujours na katia masolo. Il y a le pango na passe en tout cas. Tozokoba bambote ya trop na bandeko nyonso basoutenir kapenza la personnalité TV Arlette Matoko Liswa Nzambe MBC bazabakane mo général John Kimbambu badiva wa Soudi ya Givwa mama Bokoba qui na kati à London City, pourquoi pas mama Doris le maman si ya motema Malamu. En tout cas to pesi lisusu merci ya trop na ingénieur Metiti ma oyazala katango nyonso na sima caméra pona kozula bino ba image kitoko pe merci ya trop na ba commissionnaire nyonso o bazo disposer bangonga na bango elongo la Vinicia Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce pour nous sala toujours mosala kitoko ngana bino tokoko bakomona na tanke Nzambe azoko bakobatela.